Merci les amis de Poto na Poto, donc fidèle Nabiso Obomesa na Nabiso na www.potonapoto.com. Il y a l'ami de Dovo Mosako Nankolo, mon boss, c'est vraiment Bosé Belé quand vous allez toujours un rendez-vous Nabiso. Il y a chaque semaine Oyo Botika Rabiso te, Botala Rabiso, Bobenga na vraiment na ba palais, bande koketala. Ndeko boyale qui a lobby dans des à la reste à la plaisir tabo benga biso et puis botinda biso to yambela rabino ba invité na bino du jour ndenge toujours to sala on a beteli donc je reçois pour vous aujourd'hui l'artiste comédienne président du groupe le capable de Mama Kalunga. Donc elle est là parmi nous avec Yenenge Bosengaki ndenge to solo là ba question na bino ba réponse na ye ngala za nga simple présentateur instrument nabino narozora oyabino na retournaye et puis à répondre ndenge zala toujours na micro na biso ya www.potonapoto.com. Sans plus tarder, donc Naza déjà na leader Mokonzi à groupe elle est capable. Bonjour maman présidente. Bonjour Adams, Boni. Vraiment déjà n'a pas na calme et puis na mono déjà c'est vraiment na sepelateur na mona longa oseka. Oui. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Vraiment impressionnant on liboso par rapport à bandeko baotala yo ba mono pour la première fois na caméra et puis na liboso ya micro impressionnant on no na batuno so baotalo à travers poto na poto. Na yebi ke na caméra oyo bomona na binonga place mususu mais awa c'est la première fois donc na yebi ke boza o sepela bobongami boyebisi bana batika makelele po bongo yoka obolingaka. Ndeka Adam Salobi, ba question za bino, bovanda bozela ba réponse. Mais ba réponse ndeza ya binoté. Réponse non c'est bozwa bon dimango na modèle bozwi là parce que boyebi déjà yé mon konza réponse donc vraiment trop solana maman présidente Kalunga mingi tobeta actualité ya groupe naye tobeta lisolo ya moi si to maman donc maman to moi si oza filmé na to revendre vraiment troyeba qu'est-ce qui est de particularités troyeba vraiment idée logique ni ne pour ça qui est abeta li solo on a trop découvert on a raté émission oyo et puis to beta li solo ya groupe le capable comment ça évolue ici à Kinshasa et puis ndenge bazo diffuser awa na ba surprise na ba programme na so troyeba on a raté émission oyo to beta pe li solo vraiment to critiquer pe musala wana zanga te et puis troyeba moi mukie li susu Kalunga vraiment na ba forme mususu na kata émission oyo. J'aimerais bien partir na première question nanga vraiment oyo bino bolobaki natu nanano maman présidente Kalunga tout monde qui est absente na pays quelque temps ezalaki vraiment dire quoi ozalaki wapi pour ba beso balobaki ba mona ki yo déjà na ba aéroport na biso ozo kende moi mo pepe ya libanda na mboka Europe ba mesusu batatu on arrive vraiment tonto yeba vraiment yo mukuna no Kalunga yebisa biso absence na ezaki dit à quoi et puis aux Akiwab. D'ailleurs, ceux qui bâtissent affaires étrangères, ils ont pour monter un passeport. Passeport, ils ont identité nanga, ou ils ont payé un pendela, na voyager na kenepe mboka mususu. Na zoa passeport, na zoa monter pour na garder nanda quoi, ba photo na album. C'est qu'il faut payer na kenego tambola. Bamunenga na aéroport na zoaki avion na kendaki mais bino boza atina wa place na kendaki te na zongi na zana Kinshasa. Bozo za ba réponse na bino parce que nzamba réponse à ça. Alors bien azalaki na aéroport akendaki tina roye ba place akendaki ils a été mais quand même le gola bazana tina te ya roye ba mais musala nino gena ko sala kuna. Bon na kendaki premièrement tourisme, deuxièmement commerce. Oya makasi na kende ko sala bino mama to mwasi. Pièce théâtrale, pièce nanga onazo bimisa mikolo yo, titre nango eza mama to mwasi. Donc mama to mwasi déjà calaté sur le marché donc dans 48 heures déjà bozozwango mama to mwasi. Donc na bimaki libanda ona sala bino titre ya mama to mwasi. Ouais, le roi de Sobeti le soleil à Mama Tomwasi to linga to vanda wana to yeba vraiment Mama Tomwasi ezali li kanisina yo moko ezali production nongoza yo moko
au fait, expliquez bien son banano Mama Tomoasi. Mama Tomoasi, c'est la production, il y a MKKJ Production, PM Production, les capables production. Donc, MKKJ Production, cela veut dire Mama Kalunga. Bato batinde la ngambongo, boyebi komboti. Mama Kalunga Kifuta Jolie. Donc, MKKJ. Mama Kalunga Kifuta Jolie. Donc, boyebi. Production, ils ont Mama Kalunga, ils ont PM Production. Ils ont la production aussi l'été. Mais vu que bato poto pour nan besoin en pété. Beaucoup qui peut contacter quand un numéro nanga pour to komape Kingandi Production. Donc ils ont pour nabino. Plus ba o mingi balingi balinga Mama Kalunga production à Mama Kalunga ils ont Mama Kalunga mtasali na propre effort na e na ba mawa na ba mike mais ils ont pas si tout mona mutu mo bazune ka maquette akepe pas dupliquer na ndenge na e ayo ki passe ya obimisate ayo ki passe ya obenga bato te kofuta bango mbongo basa musala mais abimisa onka na ndenge na e donc so salango eza passe mingi donc Mama Kalunga oyo bino boyebi na ba propre moyen na musala onde ezeke komi na mwa mbilinga mais abimisi ne fils qu'un petit rien yango lelo Mama Tomoasi mokili momba bazo zelango donc Mama Tomoasi déjà sur le marché kalaté dans 48 heures bozo zoango déjà yangwana question yangwana réponse yangwana to ba réponse eleke belé donc buka raté donc Mama Tomoasi ça na propre effort ya Mama Kalunga. Idée générale, script, mise en scène, scénario, eza bato basimbi yango to eza Mama Kalunga ye moko te eza un producteur mo akomaka ye caméraman ye scénariste ye perchman akomaka nyonso ye mona sese otali yango baproduction moso otali yango nyonso ye moko nga sikoyo natunaka ye yo mo ozalaki na perche yo mo ozalaki na caméra seke caméra olataki ngo lokola bavete osimbi perche yo mo osimbi kaye to ndeni ou bien obotaka maboko mosusu lokola araignée to ndeni totika kokosa bato ko kombo na ye nani kombo mais yo moto yebi kombo yango ntango otunaki ye alobaki nini alobi bon tolobaka mpe égoïsme oza na mposa te moto akomi bayeba ye peut-être baobenge kote mosusu mais sauf que conseil na nge eza kaka ke soki moto aobimisa mwana na ye alingaka mpe kotika mwana na ye aévolue olobi ata bibebi l'homme quittera lobi na lobi akolongwa epa na yo akokende mpe kosala mosala mosusu opesaki chance wana te na ebandeli vi na ye mombekomi kaka kotanga nga moto wana asalanga mabe ntango moto azongela chaque fois ke moto asalanga mabe esalaka mabe donc conseil ka yango wana na kati ya Mama Tomoasi Mama Kalunga aza na asali scénario tokomi elongo tokomi ngai Ange Luindula tokomi Patrick Magonda et puis mise en scène tosangisi donc tosangisi Maël na les capables vraiment tosangisi Maël siko Mama Kalunga toyebi bana poto bayebi particularité nini vraiment tokomona na kati ya Mama Tomoasi par rapport à ba rôle oyo toyebi déjà jouaka mais siko na kati ya Mama Tomoasi moi gu wana déjà bato bayi ba déjà que non Tomoasi ngaza mama question za douti Mama Tomoasi donc atuni mokili Mama Tomoasi siko mama ngo ba otuni za Mama Kalunga moi sango ba otuni za actrice na biso moko elle est capable baza basi mibale moi c'est moko sifa moi c'est moko ya Chine to tourner na Chine donc to tourner na tourner na Chine na tourner pe world na membino likolo donc Mama Tomoasi to ana basi mibale Mama Tomoasi plus moi ça Chine kutu ye asuka kineka na Chine mais moi ça qui chasse ande azwa ki ba problème belo aza actrice nanga bo découvrir pe po tout ça pe na bilo po ça bilo asika bilamba kala ya moso ke komi kala tina to la tension na fête te yango to komi siko na besoin ya obimisa bato asika po lobi na lobi kuna to tika to kopema
tovanda po inspiration pe ekokosila pe ovandi po forcer ti wapi ata so moto apesa biso pension azalaka te so omoni esimbi totiki nanu po inspiration esili donc yango Louise ndaza mwasi wana ouais na ngambu na bango donc siko question ezali mobali otuna mama na ngai leki mabe mingi mwasi na ngai pa komo souffrir pona mama na ngai na kati ya nyonso na pona nani neti yoso mama to mwasi pona nani Mama Kalunga tuninga mutuna sikoyo ye mukonzi ya réponse nga siko pe réponse ba poto donc mama mwasi bana poto ebele ba répondaki a repona mwasi bamsupi ba répondre na sima ya mwasi na opona ne mama maintenant mwasi aza sur place abina opona yo chérie est-ce que maman nga otalanga vraiment mama Adams a opona yo to opona ye peke mwasi nga otalanga vraiment question zawana siko pona ngai netinga bon poka nga za mobile te nga siko question wana nga na otuna basi te na otuna mibali mama to mwasi bana poto balobi bamsuba ba opona mama bamsuba ba opona mwasi tangu boko découvrir bon mona papa moi mukolo azana katabi ye a opona mwasi pourquoi parce que mama ovana naye mwasi ovana naye libela mama okotika ye alobi na biso pe lisusu soki mama na mwasi bakufi d'abord au préparer matanga ya mama ya mwasi na yo mama après siko to ebite ezaka na kati ya DVD wana donc mutu nyonso tanga otala to ebite so bopesa ba jeune garçon raison pour bazwa ba déception peut-être ebele yanga abina opona mama na ngai mais papa wana ya mukolo ya bia opona d'abord d'abord ma femme maman après donc dans la poto aussi je comprends Mama Kalunga bien na pièce oyo ya Mama to mwasi a incarné rôle ya mama mais maman ngopé dans niveau oyo to komoni la mama wana dégâts donc Kalunga please quoi donc Kalunga sali musane ka ninga salaka Kalunga sali ka musala na ye donc Kalunga sali ka musala na ye Kalunga asali ka musala na ye donc bino moko bo découvrir na yebi ke bosi boyo kito zo ndenge nini 081 504 65 66 directement okutena Mama Kalunga WhatsApp Viber nyonso ka na numéro 1 film yango to mo neza na sima mukongo na biso naza sur boza o sepela bomoni papa pe vie de loin azali ye pazaki na mwana na ye mwana nga balaki ka po abali po moi ça a pression bala quoi maintenant abali moi ça on aime t'attaquer pression bala mais a souffrir mobala qui souffrir ti na prison donc ye pe na suka apona ine mama mais côté mususu apona moi si donc c'est les gars qui vit de loin vraiment donc batbazali to na vie de loin Pakaloui Sundiata toza la valideur toza na Gesho toi na Douche pasteur mon cœur moi bato belé ba ko sunga biso papa Alain donc na les capables tozela ki otanga ta présé lombe te présé lombe na kati azate pourquoi azaka dans l'ombre wazo pesa un conseil chaque fois moi nanga so lingo sala boy pour réussir donc azana plus conseiller à les capables quand tu appelles au bien certains films non moko pourquoi pas voilà c'est mon père il y a quantième film de pour bandi déjà eza donc na part na ngamuro on a sali na compte ya les capables eza 2 films na mona ni kate a omona nat bongo mokile sili bénédiction zo ke ne ka boy aza malade te wa kokufa lobi ke to chaite comme magistrat siko sa ndene eza problème te to chai atana na conseil donc so na tie comme on attend na conseil c'est que vous participez na kata film na ngina mona bena bénédiction wana bena na scène te ekufelite tozana na peut to tiki musala onte musala mutu apesa mutu pension te lemba nde kufa nde kende nde zo omoni lemba nde bela nde kufa nde bamemo nde na zo Kalunga zawa po atika musala ozo kasi bona apesa pension mutu asimba na libo akende commission na azate sikoyo wa kolongolo nani
muto alongolo te kolongola ka ezaka ka to longolo so to mone ko musama be to lingelo ANT magonde zanini ANTPC balongolio bomuni ba kino balongolio na théâtre muta komisa ko te me balongolio so sama be mais so sano mabe to zaka na kati ya ligne na biso to tambola bien. Merci les amis de poto na poto na ebi qui place bozana ndako bozo bengana donc tala mama Kalunga tala mama bozo bengana do ya bino ratarate donc tozana ya wa to solo la vraiment to beta masolo a sexa biso ndeza toujours ba question na bino ba réponse na ye ce que bozo ba réponse. Mutema mabe na sens que il y a rôle ngai bato nyonso bazala pembe na bango babaya ye muto alobi na baye Kalunga na baye yo nzoka ne bato ba pembe nende babaye ye kuta zo baye nga na musika mais ye ba baye pembe. C'est trop fort ça. Peut-être ngani na zaboye na bike no omoni Kalunga o sina baya ye skonzo ane na sima na ngaboye bato bazana ba bike to baya yo. Je vais que ça bon to baya yo au boma relation. Ah boma relation. Boma relation na Kalunga ata yo moko. Kalunga na baby ça. Bata quartier. Ta go be bato ko bonga. Na tino question na baby ça. Ah ya. Kalunga lobina na baby ça. Bata quartier nso ba ya tomboka. Ba ya tomboka bon ba be sanga te. Biso ba salanga ezamba malamu ndelelo ya ngona na série tuva Kalunga. Mais na yebi kezana ko beba te ko beba peut-être contraire. Pour la bateau baloba ke Kalunga azaka mabe makambo bamonaka na ba TV wana mambo salaka na ba pièce de théâtre wana tant bato batala ko ba jijako pe mabe makati okoloba na baone yimta oyebati yimta oyeba bon muto o alikanisi no longola yango ay ko muta nga pesa réponse na classe 1 + 1 = combien ya lo ba 3 yo FCD o bebe c'est le moral ko sunga ete ya Kazaka na fille moko tozaka ne lupango moko fille wana période akala oui période akala bando sukola ba plante ayabi jolie plante oyo sikoyo nasina na tsaki on dina sana onini ngana ebisi tango ka eau tiède au sukoli yango abina vraiment nasina bimisi mbongo na kosomba plante kamba la mona plante ne ke bimisa sumbongo na kosomba eau tiède ngai bon so za mbongo eau tiède te sala bozwa mai tia na moto ezwi mwa moto muke osukoli yako pwani muta bungi na etika za ya kubunga. Ça c'est Kalunga bominga les amis de poto na poto na yisa bino toko seka toko loba donc oh petite elle a bijou aye bijou azana Angola lelo moi ça j'ai tout abi nanga abi na expliquer ya bi ya osali ma bête falo tindi na mlonga eau de javel nga na benge susu yaka ke na mlonga eau de javel tuna eau tiède combien abi anaza nga pe na mbongo tenga belo ko za moto ezwaka mai tsana moto échauffer moi muki wana sunga ki kasi na sungete ya za moto soma eau tiède te na ebisi ataka mai na moto ezwa moi moto bon asalela na sungete. Il y a un moment où donc c'est ça vraiment. On a confirmé que Kalunga a monté ma bé. Pour niveau sungi moi si on a eau tiède. C'est trop grave. Na sungi. Vraiment les amis, on continue cet élément. Tout ça élément c'est quand tu vas mon carte à pandi c'est boucane. Donc on a maîtrise mais simbara. C'est pour Kalunga andoki. Kalunga andoki pardon. Kalunga. C'est quoi kota la boye on dirait bima na caché na yo moko parce que mota boye déjà même na batakala il y a théâtre obinga na vanda pina na bani ko zonga vraiment série ba pauvre ba mamri koko bazalaka ba pauvre VS bazalaka lelo de asu pe c'est grade à pauvre ya mais vous a monté à ma bé déjà des feintes est-ce que to benga nani
ba pauvre za ba vieux dudu ba kufa mwa kala ya za na pauvreté ya za ba bilamba na yo akendaki nango veut dire za na komi pauvreté. Ah, en tout cas bino boye boye bisa masolo ya mambu ko za pauvreté loba mambu koko. Ouais, donc, dans le lobby par rapport au monite Azaki Nabiso, Mazana Nabiso Souté, a commis pauvre. Il y a un loba, donc, question dans les Zaki ou Ambriega. Donc, question dans les Zaki, dans la loba, na zongi série na bango. Na lukina tala mutu moko boye, oyo, a quoi que ça loko la kalunga, les loto mona kalunga, mais na tala pena, na monate. Ce que tant on a moni yo boye. Tant que yo koza nango, oye bisape biso na bato bato la travers poto. Olanda nani na théâtre to idole na yo to o imita nani obakisa pe ya yo ngai na bande kolinga ata nazaki mwa muke na bande kolinga mama bomengo émission nyonso na lobango ezate so okomi oyebani bato bakomo linga yo okomo boya o azaki idole na yo donc ndeka bibelobi Jésus Christ alobaki oya kondimelanga akosala plus ke ngai donc o déplacer ta ba montagne hein. Donc nga nazali ko jouer le quoi maman ko linga ko jouer le quoi maman bomengo tant on a yé na mo le quoi maman bomengo c'est bon et ko kite nga mo fona bakisa au moins na kata théâtre soko yé na ote eza normal théâtre ezali mais soko yé c'est qu'il faut bakisa un plus pour bat bazanango babanda ochona mutu na bango ke bat ba simbela télécommande c'est comme kana tourner ba zapper nan zana ya leka mais so ya leka sisi to zongisi au moins tu as des ordres zonga na osoki na menuiserie zonga na osoki na okata fumbwa zonga na ona osamsu misale ze belezo pesa mbongo okute l'équipe théâtre donc tango e osa théâtre salango lokwa musala oyo lingi na bolingo nyonso panza mutu tango panzi mutu obimiselo kwa sika po batu ba mesanelo kwa ngezaka na passe po moi mosimo andolo bangai na linga kote ba réponse no ya mabe na linga kote. Mais kolingate la petite vient manger au monde a ezaki na ngai pilipili ya pamba mais muto azolianga o sepe ndote meti suka suko atombolisa ni ameli soupe au moni la petite vient manger excès sozo sala bien matbando talo kato yokae autalo na kanda tia bando fungo elongi tia bandi ko seka muke donc ngana yaki ko sa théâtre pona baksa implice na théâtre et non na yaki pona encombrer théâtre au moni na yeko bakisa mais na yeko ko étouffer théâtre te po ebele ba ye bino pe bopesi bango chance bopesi bango ba micro ba mibengi ba artiste ba suki na benga ba komi benga ba artiste te ba bengi to ba star et star ezani étoile siko yo étoile ba mon étoile mora tika na nzoto libanda c'est étoile en yandene étoile bandoki to ya est-ce que étoile en Jupiter ya o biso to mona raté hein vraiment to ya wana to vanda susu wana vraiment na lingito bomba na wana musala batu oyo kutaki yango yaka mema implice na classe professeur po azala na esengo fo mona bana maele eza pe na ba groupe pour mutu ayasali groupe na amona esengo président mo asali groupe ayoka esengo fo mona bana bazoko évoluer ke oyo so vandela ki bato yo makasika na rolinga lox yo makasika na otika nzoto libanda yo makasika na rotondisa basil oteba maquillage belebele ba bengi star yo ze star yo on a kanda contre qui contre Badia ça va bien ce théâtre mais lelo bazo acquise ba lobi théâtre kufi théâtre na poto et sili pour na yo zo penser ni bon mutu pas kufarati mutu pas kufa mais ko banda ko kufa bandi pe lelo te biso kutu théâtre to lela ngombongo est-ce que kala liboso ba liaka mbongo théâtre théâtre zara talaka bando benga biso batama boke hein so ba bengo batama boko yebi ke zalo ko ba bengo bakanga ko na likasa batumba ko na bakwen maboke za bongo donc yo po ba mbalia o bien fo ba kelelo na ginkole poza na goût pour so ba lelo ka fo ba lia o bien foza na likasa au moins humiliation hein sikoyo lelo to koma bato ba sa ba théâtre ba artiste au moins artiste écoute lelo zui valeur tant to lo ba ekufi biso monde to so kota na kati ya cercueil
biso moto oboma musala on to boyi musala on nani na ba misala na biso tozo sala bisala sala to sa sous théâtre te meto comme ça bisala sala sala musala oyo lieli mais ça te ka table liboso ba pesio boy obandi si jeza mususu yo kena on côté mususu obebisi pe na théâtre kufa te ndeni mabanga pe bomi de kufiange kufite ponga musala nga yangwana apa musala théâtre naza nga suna musala musute naza musala musute théâtre nde musala nga emploi na nga nde théâtre profession na nga yangwana yo ba théâtre kufise yo théâtre kufise inape kangama c'est inape zo kangama théâtre kufite ezali. Merci Maman Kalunga lobi théâtre Koufité théâtre zo continuer hier ko tikara théâtre ti borgenotika et na dernière demeure na donc ba lobi lisusu ba producteur parce que photo beta pe lisusu ba producteur pe lelo ba baby se musala ba bosani ba artiste ba bosani ba comédien ba komi na ba cousin ba cousine ba ina ba musala baby est-ce que ça mamba solo eza normal mutu so amone sika zolia faut ne connaît pas liat yo salaka o musala eza ya yo kolanda te ke producteur ayena cousin na ye ayena cousin na bon producteur mo ayena cousine ngo yo jouer kalunga balongoli komba kalunga batie cousine otikali ka cousine kalunga jouer rôle ne ya kalunga yo po jouer no ka cousine omoni so jouer mabe yo monde aussi misa ba télécommande zappé na nsoka leki to tchana zena lexa mikoko te batiaka 32 batieli yo pe na 32 papa o leki mamo kalunga batemi na mo banzotala omoni ozana na kata pièce na batali yo te c'est comme ka partie na yo balongolo donc mutaza posa yo kata message na binote nde ba producteur pe bango bamoni ke ba cousine na ba cousin ba bebse bango musala ozo bango soute ba ozonde ni yo bebse na musala ba ozonde osara na oza musano sala so sara na bureau sala na bureau biso bata maboke biso e baliaka biso na genkole to sala mais tango yo komike na zona cousin yo moka mto bebisa musana parce que muto abimisi paquet pour musali sa meza yo so za poso pesa ndeko na mbongo pesa ye oningo pesa quelque chose au pesier mais akota na musala ote po ayebi musala ngote musala muto alinga sala ngo aya répétition aye kola ayeba nini ngana okengoloba nini nazo porter na kata théâtre batu musu batu na biso allo makalunga zwanga na banzonzinge nga nzonzi oyo kanzonga zani zwanga na wenze yaka répéter sala musala yekola théâtre lobby okoma mutu munene omoni tant to sali ba 22 ans carrière naza na 22 ans na carrière nanga 93 2015 donc na 22 ans na zela ki nanu na saki na répétition pour na sa nzondi nga liboso na sango na 2001 veut dire 8 ans ya musala banda na banda mais mutu musuka ka lelo aye lelo ka zo longwa na moni groupe bien te akumo pona lo kwa ndembi kona kusoma ndembi ote fona somba poiron ata yo moko yaka vanda abaku kazaki toujours na poste nzamba pamboela ki wana tango yo zo ninga zo déplacer Saint-Esprit ko kita yo ke ko luka ko contrôler bilamba Yesu azana bomoy c'est ça vraiment venanga jibe ko maluta les pétroliers de Dallas babi mukonza Jordan Mama Kalunga yeyo ba film pe yango yo libota mo bima basomba ndezala toujours venanga stage seke balobi les nationalistes na kati ya Londres on a pena on a pesio mbote l'introducteur de Vivienne Austin en Europe venanga stage seke félicitations mariage kitoko donc voilà quoi Babi Géraldine Nesui Kariana d'Afrique Babi Rite Katondi Lubandia de moi Simon kitoko wapi na Paris Irène Kidiamaki c'est moi c'est Miss Lengi donc c'est le Zolo ya José de Londres na pesio mbote vraiment botala rabiso ndezala toujours Mama Kalunga inquiétude mon peso tambola et puis ba maman zo tambola mikolo na poto po bata poto oyebika ka ba onde vraiment batala beaucoup plus ba marambo biso to sala awa et ça la passe lelo s'il faut critiquer dans le musala to temla dans ba anti valeur parce que tout le bango awa tout ce que tu as dit au le pena vrai mais ezana lelo mususu oyo vraiment ezo déshonorer l'artiste
na ya mibali na ya basi balobi wana toloba tabuté, il faut le dire. Balobi mutakala ya artiste congolais et comme eloko pamba na télé bana bazotala na ba internet ils ont ça la Sony par rapport ya sujet wana s'il faut dire quelque chose na part ya Mama Kalunga koloba nini. Net eza ka nde lobi Sony mais omoni théâtre eza famille na kati ya famille eza pe na bato maboma bazalaka o déjà milongo ele bilamba na ndako bino boyeba te tanga bimi Sony comme déjà ya famille omoni po mutu moko akoki kolongola mwana bilamba bima na balabala c'est kazaka mwana ya bébé o bangi basukola baye bavandi na bassin. Donc na kati ya théâtre yeba ke tozana bato normal tozana bato maboma toana bato mutu esa bien te babizengi po mutu akosala bongo na kati ya famille moko boye yo mo lukela e place mais to sangisa te ke famille mo baza bato maboma. Moi moi bengi ngai Julie Lisele moi si à Trésor Mabanda alobi mais bozo sa boende nini ngalobi bazo totozo o bino nyonso bokomika ndenge moko ngai problème ezate boko kanga biso na liboke loko ambika mais na kati ambika yeba ke okokuta be ba mbilinga eza na kati so lingo liano ga mbilinga kosa olongoli so lingo longano ga mbisi ya okauka olongoli yeba ka kokabula to saka part des choses bana biso ba okota ba internet toi ne loko répondre bango titanga bi mama ndeko na sali bwendeni directement na web seka kina kata famille bata maboma bazali mutali boma musasa longola ki bilamba na chambre tanga bimili bana l'état bino bolate retard famille c'est yo ki Sony. Biloko wana ezosalama vraiment ezala Sony bandeko basi mibali eza je ne sais pas parce que eza pene lo moko bato bazo déplorer ngo makasi ba misusu balobi mususu alingi mwasi moko ya poto mwasi ya poto asengi nzoto na ye sans tenir compte que ye ndinga zana azape muta TV to mwasi pe mobile asengi après bazo samba bongo est-ce que vraiment Mama Kalunga ba pratique wana eza malamu ko sambusa musu peza mutu aka na posa sambusa yo pourtant deux personnes balinga eza contrat obo signé bino mibale est-ce que bokina ko laksana kindoki na bino bo laksana ngo bino mibale mais so bozyo ngo bimisa na télévision ata na miso batu te bon na miso nzambe muto yo linga to kuti na basi 40 to kuti na mibale 40 nde yango ozala raison na sambwisela ye po obo solo la ki yangwana tango bolingana ki pona bit moko songolo c'est que toi na place moto bandoki sala ki ndoki o batu bayebi te biso mbaye to yebi batu tango ba mona bino bayeba ki bato mibale na air mo bazara bandoki bango mibale busara maram na bino mais so moto moko azwanga bimisi yango ezaka ko sambwisa moto quelque part il faut pe batu ba aider biso la chair est faible moto so akepoto alingi mwasi mwasi okolinga e partout ce kama kia na kutani boko kutala pe bovandi boboti bosali pe famille parce que mutu moko talinga mutu a famille na ye mais so mutu alingi yo ezaki contrat so esimbi so esimbi te mais so ekomi ke ngana yo to lingani esimbi ta lozunga o publier ngai c'est normal bato be ba publier bon mais to comment oleka na bango na nzato bosa bilongi na bango donc au publier donc bato ba aider biso kaka ba aider biso so mutu alingi olingi nzima pona bolingo so boya pe po boyi bolingo mais zate ke na linga ka bon na sambwisa ye ozo sambwisa mutu asekisa ko atambala moko mutu asepelisa ka ta une fois donc faut bato ka basunga biso. Mama Kalunga, présidente, donc je vous signale, présidente du groupe Les Capables, Oyo Moussala Kitoko, déjà, Bozomo a déjà film, Ndengezolanda, ça montre que Moussala Salama, Azane distraité, na Mama Mouza, Mama Pamba, elle est concentrée, na Moussala Naye, donc, encouragement et belé vraiment, et outils de part et d'autre, et puis, belé, bazo benga, bazo encourager par rapport à Moussala Sala, bazo mona kiyo zanayo, na tenga mate ozano pena droiture là on a toujours ndenge za la kaka bato bongo ko yebisa ba ndende bazo encourager. En tout cas merci pour la soutien na bino na ba encouragement na bino plus na sengara mingi
et pas ba pasteur et pas ba sali nzambe bo bondela pona biso toza exposé donc mutu nyonso azaka na posa mususu aza na posa na sale mabe mususu azokanisa kaka contraire mususu azokanisa kaka asala oka mabe osali eloko te osola na ete ka po sepelisaka ye me ya sepelaka te plus il faut que soutenir biso na ba prière faut que côté la biso esika o ba loba mabe en tout cas il faut que ça la tout mabe wana ezate esika oyo zali parce que ebele pa batu baza na munoko ya weba convaincre donc muto azo kosela neti mama Kalunga makambo yo za wana directement faut démentir muto alinga mama Kalunga nakata musala oyo musana sala yango na ozana distraction liboso mokili mobimba bomuna kaka kenaza ko se distraire distraction eza malamu na temps nango pe ozo se distraire na nini mais le quoi na osa musana nanga c'est qu'il faut nazala concentrer pona pesa bino o ezanan on donne ce qu'on a nga sara théâtre ya on a pesa bino c'est qu'il faut na pesa bino eloko ya malamu po bo sepela. Merci Balobi Sarah Shikita la Choco vitamine d'amour nakata Chicago na pesio mbote mama Kalunga yeyo na ibiki noza noza osepela base mutu na yeyo na yelo mutu na yo Gisèle Massala depuis Paris Balobi Bijou Mbi Ozieble na Belgique Joël la Flemme maman na Jonathan Diatabao na pesio mbote Pierre Ser nanga vraiment Balobi yo iratarate vraiment Tabou Fatou top modèle Talara yo donc on a fait son beauté na petit maman bota dame Suluzolo maman Marie Fatou Bouka Demol na Montréal maman bota ma belge dame Suluzolo belge donc je exacté na petit maman Tosemba la maman motema bola muwapi na mito sekana pandiwa na ebité soki ko suki ndeni mama Kalunga moi elo moko ya bien kaka na bande ko na o ana vraiment kotanga boete pardon pour moi elo ko ndeti yango na déjà moi elo ko déjà donc bande ko vraiment et ça la plaisir quoi elo nini ba histoire bando beta ka vila ngasi ya tout le monde beta la ba histoire bon na place na ngabo kanzaka ba histoire si ya tout ya ka ngasi na sibino ka ke so muto kenere tika enere na ye pourquoi yo lo baneke otied eza moma ya moto lobi pe ayo ozongisi lokane lo na wana donc na yebi que vous avez osepele belebele mabeti mama to mwasi ndeto zela kwa donc to zela mama to mwasi yo poni nani mwasi na zana ko banga te mama na onda memaka na mukongo yenda sukola yo boko mo lo ba o mama sa salivi na nga mwasi na nga o lo baka bongo po anini po mukande utake pa na o lo baka bongo po anini mwasi na ope foye bake yo na yo mama po ye kalata ko piene yo pe 500 tokutana mwasi mo bona nzela lo ba camarade na tu na eloko ngo tiki ekuna na tiki ekuna ngatu ni eloko ngo zo bana okay papa na bana ngabi mobali na yo olo beloko bon yo tango linga eto yebi ko linga koli po eloko na ba koli eloko mokoti ote en tout cas mambo ça c'est pesanta comme linga babasi ngabi pour la linga babasi ne moi ça comme mobali comme eloko donc aza déjà prêt si on a place à bongo mama to mwasi ndesika bokanzaka fufu mama na azolamba olamba fufu malgré koti mutoki mais yo kuna chanteur doumer donc bana poto merci pour nayebi ke mibali nyonso oba pona basi bobanga te pona mwasi o pona mama ko banga pete pona mama mwasi no fois aye bake yo olinga mama na okoleka ye mwasi no fois bake olinga aye koleka mama Jamilina ya na minute yo aotala bi ngaye na mama na Lydie na pona nani nyota chouchou na pe Michel Sorazo talabi na minute na mama ya nzili kuna na nyota pona nani wana nyota zo tala encore nyota za aotala meko pona mandola apona mandola apona yote Kalunga boyo siko ba poni yote réaction aux andeni nga ye aponi yote pardon nga patika pona ngai
Atika pona. Papa Rémi pas pona ma Brigitte. Donc papa bon pona maman bango. Yé papi bon ngape na pona joli. Yé ba pona ngai. Bita pa yebi. Boklo na pa yebi ke mobile na pona ngai. Do yete ngai. Ambara Kuziama, Serge Kaziama, Mambo na ebite kwa balobi Mirek ya wete Dede Tandi, André Petrotano na pesino bambote, mère nanga Anastasie Allo amwa na suka nzambe ndoi na Paris na peso mbote, Ormeline Lozolo depuis Allemagne, Micho Ngadi canonisation na peso mbote mon ami, ba bon séjour bamboko zawana, Evero Majestic Masananga na peso mbote, Niklete Vika Vikamene arabe. Mbote belé donc maman Kalunga et là on est ici là té bazokat maman Kalunga on ça nga bepwane bazokat bo bazoko melango banolia kakati ya on kande ici là té on est ici là so ndeti logo pena ndeto bana to 600 té bon logo eloko ici là kezanango to sisaka programme à groupe bateau yo barolinga pe baya pour ba contacter groupe parce que tu dis que ndenge masolo zo kene bateau ba ya kaka ba loka pe ba contact siège à répétition ba programme à groupe vraiment ça peut bien to répéter na 6e chantier na croisement et yala Éthiopie et yala numéro 21 tozo pardon il y a la numéro 23 tozo répéter wana chaque mercredi na chaque vendredi to répéter wana beaucoup de chefs so Patrick Magonda zawana beaucoup de bali capable nyonso bazawana donc mutu nyonso azana pour ça soutenir biso azana pour ça neti Natacha Penda abaza pour ça sa production na mobile na Guy Kitoko Natacha Penda taille poisson ngamu na ba taille la mer donc alobi kalata zo sa film na e au sala on a les capables donc elonga de elonga donc bambota trop na batnyos balinganga Dominique ya Paul Dikando malgré nazaki fille adoptif parce que soki nazaki pena mwana bobotaki beta mususu tilelo bapel ezalaka lokwa bo adopta nga bo comprendre que na yego yeba ba parents nanga yango bo sundoli en tout cas batu nyonso bana kine bana poto bana mokili mobimba bana ngwanzu na bosani bino te nzambe amona bino papa Pierre pa wesi ma vero na États-Unis na bosani te pa François wana famille mobimba en tout cas bos continuer ko soutenir ngai bo soutenir nga nde bo soutenir wana mobala Sarah Bijima ya Blaise en tout cas bo continuer ya Blaise Patemba bo continuer ka ko soutenir nga nde bo soutenir nga na musika président Foule Lukiso Jean Willy Talakaka 0086 bambota trop bureau na biso Mombaya Simba ya bureau Simba et le mois raté na monako bio la biso Mombaya les capable papa Paul papa Paul Kalonda papa Patrick Mbulu maître Jedidia et ministère dédié clinique dédié ministries batu nyonso basanganaka batu nyonso bakumisa nzambe na solo pe na molimo en tout cas nzamba mona bino vraiment merci beaucoup un mot na www.potonapoto en tout cas www.com.potonapoto donc bien so bat bolanda donc bo continuer ka kolanda po bomona babilo ka kitoko quoi po ka awande bokokuta mama to mwasi bientôt c'est le marché côté monsieur ezate donc mingi nde awa mingi awa donc po ofungola o sentir que ba héros na ngekei o mona mama kitoko www.potonapoto talaka présentateur à solo ya pembe malgré ko sa biso mais eloko na ye sabino botuna nini. Ouais, vraiment, Bandeko tout, Bolandi, Naboké, Bignon, sur votre artiste préférée, Mama Kalunga. Ma question c'est qui Bino, ma réponse c'est qui Yenga na salle l'angeloté.
à lobby propos tenus par l'invité engage que lui donc à lobby oya yebi o pas yebité à lobby a yebité donc tokoti kala wana te pour nous polémiquer donc émission les qui talk maman Kalunga vraiment merci vraiment au nom ya poto na poto vraiment to pesi bena merci na disponibilité au pesi biso bena bandeko ba yo kayo et ça le plaisir ngana aussi ça rapona lobaka pour lobaka vraiment Aline Kwamadi depuis Paris Eve Dianza la simplicité de Paris na pesi mbote Rachel le panda cour suprême na bango na kati ya Lausanne na Suisse na pesi mbote et puis na moni merveille Diambo la crème au chocolat na pesi pena ba mbote belé merveille Mabika depuis Londres na moni les sous vraiment mère nanga Flossi belle motema ya journaliste du Saint-Esprit Mosakona Kolo beauté Dieu merci image beauté fait la Dieu merci image Alpha Goffel le sage na pesi mbote ndenge zala kaka vient nanga jibe kumaluta balobi na c'est pour la raming était parce que na vient nanga mo comme na vient nanga jibe kumaluta le pétrolier de Dallas mokonzi ya Jordan vient nanga José de Londres sida bilé la confirma donc ya ensemble zate Jeannette Mboyo na Canada na pesi mbote Annie Faniki honorable na Pesombote depuis Londres, na moni Lesotho vraiment Lionel Émile le papier premier ministre de Congolais de l'Inde. Balobi susu Christelle Ebene Wango qui au prêtre na bango pena na katia ya Hollande na Pesombote maman Caro Tiangangu na Hollande na Pesombote Géraldine Swika Pesombote Cornélie Dupenge Pot de Fleur Marlène Lucevi na sisi nanga apena na sisi moi Kalunga na sisi olobi tellement mingi ba Cornelie olobi tellement mingi o Elvis na Jobour tellement olobi bon kabazoka mtesi la terre koloba moto pe mara olali mama to mwasi déjà sur les marchés pour consommer Tala maman de moi c'est on te sili. Boilo ni si la raté. À part Bazoka, Adams, à Silisi. Mais mouton ne soit boya maman Kalunga. To baya yo.